ba vérité. Pe oui na olinga teke mutu moko botelemi noka bofinga oma mutu moko botelemi note oloba ba muzoba pona ya pe. Ba vérité. Po Pierrot po yoki na problème eza pasi eh. Po Pierrot nga bandi wana po yoki ke ana problème na mutu oyo. Ah ranki na mutu oyo. Eza pasi to kozala o Pierrot na makambo wana te. Oma kutu koloba na te. Age. Ah? Age ya kasali musana na ye akoti na mutu kana yake. Ba vérité. Boko tanga lo bangi na numéro 1 ya ba comédien journaliste ba comédien. O pona ko défendre ba comédien. O ya zolo ba buzo ba pona comédien na telema wana pona ogangela ye. Ba vérité. Ginola aleki na télévision. Alobi akobeta bato. Ba vérité. Actrice comédienne, artiste comédien belé bazoloba bino moko ndanu. Là vous êtes conscient ou consciente que vous avez songi entre vous. Mais oui, tu as ba songi. Tu as ba songi makasi. Tala na ko sauter papa moi na monde na musana biso. Tu as ba songi surtout biso ba journaliste. Ba vérité. Akobeta bato oui. Yo to tindaka lo bango. La tindaka lo baté mais so amoni tala au moins muto nganga beto biso nganga nani. Nani? Aramta théâtre te. Nganga beta journaliste. Ba journaliste bozoki na koloba bilobela na bakombo ya bato. Yo ya bien invité, on va dire ko lobisa invité bilobela na bakombo ya bato. Ba vérité. Rémi oyebite ke Ansulizo azolinga kima na ye, aobanga 2 minutes ndenge azokana ye. Olobi nini? Omona. O Ansulizo azolinga zonga na ye poto, azobanga 2 minutes ndenge azolukisa. Ba vérité. Dans 2 minutes alobi na télévision ke ndenge ba ye wana bango mibale soit ye akokufa aotika na Congo ansa ozonga poto soit ansa otika na Congo ye ozonga poto moko akufa. Ba vérité. Tala muta ko lobaza ki songi na ona ba comédien, ona ba journaliste, muta lobaza songi te za lokuta. Ba vérité. Yona comédien boza obe banate mais Rémi na ba collègue na ye mususu ba chroniqueur ba oyo kanate. Mais le problème c'est que nini. Ba vérité. Nini zo s'est passé entre Kovodor et confrère na ye Lekechu. Ba vérité. Nako sabino te. Oyebi mobala mwindo za lengi te nako sauté. Nande. Mobala mwindo za lengi Nande. Yo senti tala nako sauté moni couleur oyo. Ebele bazoluka couleur oyo sana ide te. Ba vérité. Et d'ailleurs que bon mon anité muta uti voyage est là obligé de que toi uti voyage. Ngaka ko vodo na salawana. Ya on peut peut-être benir ranki on bimi jaloux. Nanine. Et bimi jaloux moninga ozalaka na ebi uti voyage baninga baketa la ele kecho kete. Et le sala nga bien mwinza ba osanga na pambo mana za mota ba bena baninga te. Ba vérité. Boze bina beta mabe. Sona te, so bina longoli bo nzambe. Tala, nga mona kitambo. Ba vérité. Bonjour, bonsoir partout au monde. Merci de la confiance, pourquoi pas la considération. Tant que je vais continuer à s'abonner et aussi là toujours et là ça toujours considérer na banda kunabino na ba portable pourquoi pas na ba ordinateur nabino. C'est votre émission Sony 2020, Sony 2020 ou toujours les a représenté par Kovodor ou le lobo kamwa Kovodor azate mais a présenté par Dieu merci Mbadinga. Tomé sanango bongo po émission oyo elinga mingi lo baraba vérité ou eza en dehors ya caméra tout doit te mettre en devant caméra pour bino o besoin de difficulté aux information à temps réel dans la émission au Sony 2021 ndé bozo vraiment ba nouvelle ba information au besoin de difficulté. Émission lelo na j'ai bon to lo belaka mingi cinéma congolaise pourquoi cinéma pour actualité ça dominer toujours na cinéma congolaise. J'ai bon équipe technique mobimba to lobité to vanda to ça na analyse to solo la na expliquer biso pour y pas na monde wana ni nezo se passer na monde na bango wana nani Kovodor vraiment pour comprendre que émission lelo aux ala mingi on les a posé ba question à ça la ba analyse les lors à la face à Dieu merci Mbadinga to mekepe au solo na ye to yeba artiste comédien ou actrice comédienne bazo la nini. Et c'est important tout ça quand la polémique. Et c'est important, excusez, Oya Lobaki, en tout cas, ils ont vraiment bien été. Merci à Bato Bazarana, Dieu merci Mbadinga. Là, je vois Badega Schengen 5 étoiles en direct à Paris. Pourquoi pas, na Patricia Castanet, la française, toujours dans Boca France, na vitrine,
Patricia Castanet la française et ye to benga mingi représentante ya ba congolaise nyos na kata France wana nani Fallon Chirlène Elunga appel code lelo oyo na bité to solo lango na onaiwa ne no to lobawa Kovodo obo sentir que lelo ina cassette mususu en tant qu'invité to me retourna to mena Kovo boni tout papa boni ope ya yele ki boni ah kimia na moi pia to se émission lelo to apela mon PVV na yakini ko te au montant to le bara songi songa ngapela na teka mboka ndenge ezalaka yo mona bité ngai miso na nga na sala ona ndako te pona ndako bato ba yoka te fona sala ona balabala pona yeba ba vérité yo lo balelo parce que obengi ngo bimba dinga na message ya kopesa na oya koloba premièrement nini ça santé za bien nzamba zo batela malgré que tout ningana kinango mais te mais tozaka ya nzambe atikaka biso te mpe na makasi ya basponsor unique na ngai nazalaka so namoni bongo namoni Maradona Miss Motema ya Nanusha Miss en tout cas napesi yo mbote siko ozali Maradona Miss namoni Ken Mosengo papa social l'homme à Mercedes na États-Unis d'Amérique en tout cas napesi yo mbote Ken Mosengo pembeni na ye namonaka via Ken Locable ya suka ezalaka motu moko so omoni Kovodo linette ya kitoko chemise ya kitoko yawe mabanzela mbana elamba oyo aliti koselanga dia 8 kilo nazozwa yango déjà lobi en tout cas merci beaucoup na yawe mabanza garçon noir. Merci beaucoup na Clarisse Matombe sa Mokondi na kati États-Unis d'Amérique wana moi sa maître avocat Yannick Kiwiji bato sate bango banani ndeni basango ya ingénieur Emile Louvik na moi c'est Glo ya Munyampala toujours États-Unis d'Amérique attention faire obligé biso ndenge to hotel koloba na début na biso ke to mikosola mkena na Kovodo lelo oyo Kovodo monde na ya cinéma so bo sela biso bila na 2021 bandi ça va. Bon 2021 tout ba Kovodo pena ko sentir que naza à l'aise na pena na moto na komi pena na musala on ndenge na bande ko lingela na 4 ya 2019 avant tout compte 2020 de makamtu efungwami en tout cas la compte pena 2020 pena 2021 na isengo au côté 2021 na isengo lelo oyo mufani na Kovodo soka tuni su Kovodo lelo Kovodo yebsa biso. Tu peux dire, si je savais, na ngana sala cinéma, ou si je savais, na ngana sala cinéma. Et c'est ça, au regrettat qu'il y a un côté dans le monde cinéma congolais, ou bien, au bigété, nous avons vraiment le bien vécu dans le monde cinéma. Dans le monde cinéma. Les questions aux fans n'ont posé. On m'a dit Moussalo, en tout cas, on a dit et ça est lengi. Bon, parce que moi, je suis fight. C'est ça. La combien de fight on a vendu na bain na ngoma pe bovana bandinga mais makasa osala elo ezate mais tona yo soka musala yango na tiango liboso na yo kasko elengi bandinga pe bayoka en tout cas musala bene ya super soko lingi yango kaka c'est tout so lingi yango kama kamtu ko funga mela yo mo no comprendre que makambu de funga mingi belé boy po o lingi musala yango na lobi pamba te pona hauteur la analyse moko te ko sala kana mingi te na yo ki comment ba actrice comédienne ba artiste comédien belé bazolo ba bino moko ndanu là vous êtes conscient ou consciente que vous avez songi entre vous. Mais oui, tu as songi makasi tala na ko soti papa moi na monde na musala na biso to za ba songi surtout biso ba journaliste au moins tant na ba na bi ke biso ba journaliste. Non, moi je parle dans ba actrice comédien. Non, na tie na sens nini. Ba oyo bokoma ba chroniqueur. C'est na loba non, na sens nini na tie. O mene tout ça na musala tout ça là ka. Na musala tout ça là oyo. Te ba ngo ki songi za partout. Au moins même na ba église ki songi ezali. Même na ba société minene ki songi ezali. Mais eloko ezalaka ke yeba ndenge ni ya kusa ki songi. So biso internet stokinda na ngo ba be po nini. Atelo wa kusa ki songi te mais il faut na sala kaka. On a pire kaka elengi. Il faut vraiment na koto na maïtia ki moto na maïtia gram ya likambo. Mais peut-être que tu vas eloko sali wana ekitisi même. Au moins là. Oui, bah moi na kolo ba ke na mona théâtre, so na bi ke to ba songi te lokuta. Na mona théâtre ba songi ba belé. C'est ça. Mais est-ce que l'on ça là nga bien pour kanga muta théâtre aya tonga ki muninga boyela passe. Ki songi to benga nga moi na songi pour lo belinga vérité. Au moins ne to kina nango. Pour ka muto ba lo belinga vérité avant tout songi. Mais non, c'est là. Place wana on dirait na habité. Ba fan ba yo ki bien. Muta théâtre atonga raté malobara vérité. Oui. Na sens nini? On m'a dit to vandi boy. Na ko appelle par exemple même si na vandi place moi Belleville la patronne, Belleville Candy la patronne. Na kenga bila ngabisi yango lo ngwe luka makam.
Obi. Mais comment vous le belle vite maman la patronne? Mais n'a qui derrière la patronne. Ah, yondo bien qui la patronne. Na benga qui ça peut na patronne qui la patronne. Ils ont la polémique non, belle vie la patronne. Mutu toi est bien. Et ça le quand tu benga que dit nana la fraise. Ozomona. Ici pêchant en black lie. Ozomona. Et on a battu, et ça c'est pour la question qui était et ça que mutu na mutana ndenge batu babengela kaye. Omona. Et ben to tika ke moi papa na ko sauter lelo makambo tu ezobima awa ezopesa moto eza biso ba journaliste. Est-ce que bango et puis que biso ba journaliste to pesa moto. Nandeni. Puis qui sont eleki. Tala na ko sauter ba journaliste to za na kisongi moko niveau kisongi to za nango e ko komata egi. Toli ko yoka likamute. Tolingi ko yoka likamute tolingi ko tane ti lelo bazobenga ngamba lo balanga ke o remi o ebite ke Ansulizo azolinga kima na ye aobanga 2 minutes ndenge azokana ye. Olobi nini? Omona. O Ansulizo azolinga azonga na ye poto azobanga 2 minutes ndenge azolukisa ye. Attends un peu. Si ozomona ke ntande ka kisongi. Géri c'est là. Hein? Babengi géri. Oh, babengi. Attends. Zenga mna expliquer. Ngai kovo babengi nga balobi na ngaki aobite ke 2 minutes okima nani Ansulizo azonga poto aobanga 2 minutes ndenge azolukisa partout. Yebi information na te. Est-ce que tu as un journaliste? C'est là. Oh, journaliste, mais oui. Journaliste, par exemple, tu as théâtre ou bien Zara journaliste? Ah, ça, journaliste, c'est un théâtre, ça, un mounio. Au moins, un journaliste, c'est l'autre qui parle de théâtre. Oh, mon là. Donc, qui parle de mouton, à soi, yambanae, batunion, surtout. Pour regarder qu'on va donner la zaboue, dans ma théâtre, dans le bélango, ma camarade musicien dans le bélango. Oh, mon là. Tu as raconté que journaliste, c'est un théâtre. Tu es journaliste, tu as bien une information, on a bien un micro dans le bélango. Oh, mais tu as l'ingénieur pété. Mais attends un peu. Kovo, koyoko koloba boye Ansiluzolo alinga kima azonga na poto. So na zonga mkesima ne mission na hôtel la Igor 2 minutes alobi na télévision ke ndenge ba ye wana bango mibale soit ye akokufa aotika na Congo, ansa ozonga poto soit ansa otika na Congo, ye ozonga poto moko akufa. So na ndete yo lelo bimisi suke ba bengi yo, ba yebisi yo ke ansa linga zonga poto do toloba ke alingaki majino Igor 2 minutes po Igor alobi ke ye aza amipesi ba kombo amipesi beto siko moni siko na wana sikoyo etake kovo do pona sola na bien na sola na 2 minutes bien na ebe lo te ça formation o mona ya il faut tout ça clair ya mona na lobino ke loko zo bomba biso ba journaliste toni ko loba makambo to ebite pe olingi pe na ba émission na tongo zo sala ka o moni na via lelo to tika likambo ba crête o moni ko crête mutu e ara bien te. Bon, moi, je vais vous dire que je vais vous dire que sangani. Parce que sangani wana na musalo nga benga to koma famille. Bon nga libota na nga bazana lipe na monga fula. Est-ce nga lipasa na to zo mikolo bele to mona na te. Mais na zo ka time sur mona yo na zu peta na moni Barcelone na moni Princesse. Au moins que amitié mo be bolingo ezalaka. Mais est-ce que loko ezo bomisa mboka to tika kisongi songi. To tika ko kabola bato. To tika ko kabola bato. Tolingi koyoka teke mutu oyo akoba za rando na mutu wana te to mekano ko pelisa moto mais to uza pe batuti to to ba ki to ba journaliste to ba pandisa to na ki 2 minutes ninga ba na problème bon na Ansiluzolo na ko sande ni soza mutu malamu anse ya tana na se 2 minutes ya na se o ko so boza mutu malamu pe luka kutanisa bango pe papa na kutanisi bino ana zanga na beso bitumba te mais na beso de kimia yo salango déjà obi. Mais oui, ça a projet nanga. Yeb ça biso problème na bango po ba koma na niveau ça ibanda inde. Wana ce que yebi bango mi balé. Yo otuni bango te? Non, les problèmes que ça nini. Les problèmes ça que au moins na moment où dans na kanda. Man loba musu mutu loba na yo, em so za na contrôle ti. Au moins parce que biso ba journaliste to za que à comme moment où 2 minutes na kanda. Na luka na bimisa e maloba wana. Au moins na bimisa e maloba wana pour so na bimisa ngo 2 minutes maloba na epesa ma gaz et epesa makambo. Mais toi ye baka eloko to sala ezo kitsa biso e kitsa biso lelo to mona ibo moko lelo to moni ba association eza ebele tu ali boto to ba ya gabi ba sala kike makamba tombo ya dadi do ya wana to ya non nazo ki na sensibilité bon mona ke nyoso to ezo songa kaka na buzoba na biso moko kisongi songi ya biso moko tala mutu akoloba za kisongi songi na ona ba comédien ona ba journaliste mutu akoloba za songi songi za lokuta mais le problème est nini luka babengo songi na vérité oyo ozobimisa babengo songi te ke emso ye pemene place mo be bato bakomo kima yo ndeti yo pende batretara yo mais nga siko biba benga nga bongo mais siko tani ba comédien bayambanga comédien nino ba ke o Remi yo na comédien boza obebana azate Remi na oya yo na comédien boza obebana te mais Remi na ba collègue na ye mususu ba chroniqueur ba oyo kanate
mais le problème ezalaka sikoyo nini eloko ezalaka bien ke na kovodo nde nafandi boye nayebiki nasololaka na motu nyonso tu bien eya na bato nasololaka na bango te bajournaliste nga nasololaka na bango te ya basi omona na ata otanga nkombo na bango te mpona ofula bango ya basi omona nga ko bana otanga bakombo ebisangaki ye na non le problème eza sikoyo nini omoni ntango tosolola makambo omoni bato oyo olobiki baa na baproblème oyo kovodo bango nde baa na problème na nga il faut bien dire na lobi te nous avons vu des preuves oyo tomoni bavideo bacollègue na yo soki otame mwana moke comprendre ke oyo baolobela Rémi parce que ye na Rémi baoloba ese obanga nga oti ozwa ntango oloba likambo wana ata ozobanga na baparabo motika obanga kovodo obanga nga nga akenda mbamo na kosete bakombo eza émission na wana mais non nalobi yango nayebisi yo ntango yo olobi déjà bongo seke moto yango oyo azosala émission bongo aobanga nga mpo nga kovodo omoyi maka mabezi ntango barezi alobaki nanga mabe bomona ye nalekaki na tv nalobaki ke barezi okende nango mabe esengaki nalobela ye so lelo oyo kovodo Rémi oza aimé partout au monde bato baotala yo bafai na yo baabone no balinga yo mpe mingi lelo nini ezose passé entre kovodo et confrère na ye Leketu expliquer biso na non wana nayebi te wana soki faut otuna nde Leketu wana soki so botuni Leketu nde apesi bino réponse botravaille na biso amimi pourquoi non le problème ezalaka sikoyo nini bomibomba bacassette non le problème ezalaka nini nayebisi yo awati nayebi so ntango barezi alobaki eloko moko be nazongelaki barezi omona nakendaki mamona barezi eza ndenge moko mpe ke soki lelo oyo motu moko alekani alobi mabe mpo na kovodo naosamba te nga asambaka na nga te mpo internet tosilaka na internet oyokanaka na internet wana okosa o te nga na okoma mwindu te lokola yo donc tout ça oyo elobama mais eloko esalanga bien mpo na na mwindo naturel na mwindo kitoko donc mene tovandaka boye le problème eza ndeni moi nga so nafandanga bien nata na grâce tembo ndenge avandiwa so nakoma pembe lokola grâce tembo une semaine kaka mbongo na nga nasombi batiba makasi na nakomi lokola grâce tembo mais tembe na lingana grâce tembo eza ya kobotama yango siko yo comprendre ya exemple na pesi te nga mpe yango nalobi boye so naki nakoma pembe lokola grâce tembo une semaine eza ebele mbongo na nga kaka nde mpona kosala bamélange ya mama nango ya mama nango mais grâce tembo po akoma lokola nga ezwa ye temps ezwa grâce tembo temps lelo te elobi te ekokele mpe makambo ebele nakosa bino te oyebi mobala mwindo azaka elengi te nakosa o te mobala mwindo aza elengi yo santi tala nakosa o te omoni couleur oyo ebele bazoluka couleur oyo oza na ide te omenga couleur ya mwindo oyo bato ebele bazoluka yango baobanga so bakomi couleur oyo baloba babebi mais wana sikoyo bango siko mbala kitoko ndeti ngai ata nalati neti ata nalati neti narada kitoko na couleur su nazalaka nango ya bien nakokoma yango nayebi soki grâce tembo so nakoma lokola pembe lokola tembo une semaine mbongo na nga kaka nasombi baproduit ya makasi nakangami na ndako molunge na kati baclime na nga nyonso ya salon na ya chambre ale na chaleur wana kaka nazopakola nakokoma lokola tembo siko tembo po akoma lokola ngai eya pasi lelo rebia ngai yebisa biso ke yo na ndeko na yo Leketu bana problème te pa yo nayebisi yo te ngai naza problème na Leketu te ngai mpe na Leketu totalana na bastatite totalana na bastatite ngai Leketu tona problème te mais so Leketu aza problème nango wana eza ndeyo ye mais ngai na omwene problème ezaka sikoyo nini na keso tuninga nalingaka ke oyoki boye namoni mutu boye alobi kovodor akei kovodor mais omwene mutu azoba na baparabole naoza na ta nango te mpo aniki nayebika oloba na baparabole omona poso ye mpa nanga bamona oyelobi ka tout dépend olobi nanga mabe bongisala nga c'est tout tosilani ozomona tosilani po likambo na yoki bato ebele baoyisanga ke o Rémi problème nini na Leketu Rémi problème nini na Leketu mais ngai na Leketu twana problème mo te ngai na problème Leketu twana problème mo te ezali kaka te ke po bomonani te moto auti voyage ye ese ezali obligé nde Leketu auti voyage ngai kaka kovoda nazala wana yango mpe peut-être ebeni rankine obimi jaloux na nini obimi jaloux moninga ozalaka na ye bi auti voyage baninga baketala ye Leketu oke te eloko esalanga bi yango nzambe aosala na pambwama nazalaka motema mabe na baninga te moninga so nzambe afongweli yo porte nazwaka mpena maboko na nga ok nzambe merci po lobi na nga nayebi yango te nazalaka te keko moninga mati avion ako moninga ake place boye ako moninga tamboye na bamituka boye te nga bongo te ngai bongo te ngai tamboye na mutuka teke na age na biso be te ngai tamboye mutuka mwene na ndanga baparent na ndanga baparent na biso yango mpe comme ça orgueilleux te yango wana te yango comme ça orgueilleux non le problème ezalaka soko nini internet tozalaka bien na bato internet emoni ngai neti ngai nazalaka bien na bato tout po oyoka boye moto alobi ke kovodor naa na problème na kovo seke akosi seke akosi surtout nde navandaka boye naa pembe emona baomar naa pembe emona
banani ba Ansuluzolo la problème pembe morobe na ba Yape hein koto na ba Barcelone ba présence du trône en tout cas na pembe morobe en plus que OK sous musika te que na pembe na bato maele c'est ça parce que bato bazarake ba o expliquer au Rémi tana au moins na vanda boy la salle émission mo na répondant Matuza émission Matuza oui na répondant émission na répondant Matuza parce que place na mona ke wa ko ba segana succès pour everything moi c'est un homme dans ma fille mais combien de émissions t'es émission mais à mon corps mais si on taliba yayo ba benga théâtre na bité au moins que parle maintenant que kovo to ebelo boité longo la belle va benga mu pesha ozomona bekam au moins que ba yaya pena ko ba bi que kovo place na mona qui na fait pas ba yaya wana kovo d'or télévision za rangonga to ke muke na solo la soto bito fanda ka wana to me ko tuna. Merci à Noëlla Barouti depuis Europe, Noëlla Barouti. Et pourquoi pas à mon vieux Freddy Akimbe, moi c'est maman Kova Akimba direct à Belgique. Voilà. Les lots Oyo, Kofodo, ranking les amis dans le monde du cinéma. Oui. Artiste Oya Lobaki, Yo Ocho Lobawa, journaliste, mais il bateau, bateau, ming, cassette, artiste comédien ou actrice comédien. Les lots comme Pierrot et Tangami, que Songi. Comme ya Omar et Tangama, comme ba confrère na yo ebele au sala bon cinéma, au sala bon théâtre na Congo et Tangama na dossier où ya na Irsil Péchan. Parce que les problèmes ça dit niki. Ba tout ba Tangama Congo on apprend la vérité dans la logique na ouais. Ba ko ta Omar na ba bêtise oté. Comment ça? Ba ko ta Omar na ba bêtise o ta mukete ba ko ta ya pe. Hein? Wa pena o malinga sko ko ta na zonga ka. Quand on a le numéro 1, il y a des comédiens, journalistes, des comédiens. On peut défendre les comédiens. Oh, il y a des comédiens dans le téléma, on a gagné la yé. Dans le bango. Mais oui, dans l'ingate que mutumo boté mino ka bofinga oma, mutumo boté minote, olo baba muzo ba pona yape, mutumo boté limite, o ba na koloba muzo ba pona mutumo ba bwena boté. Po ba ye ba kana ko bi respecter bango moko. Po Pierrot po yoki na problème eza passé. Po Pierrot nga bani wa po yoki ke ana problème na muto yo. Ah, ranki na mutu oyo. Eza parce que vous allons Pierrot na makambo wana te. Au moins kutu koloba na te. Age. Ah? Age ya kasali musana na ye, akoti na mutu kana yake. Na fête ndenge za ba fête boy. Aye, amonise le cadeau na yake. So bato abongo so tamba komo ezo les bombes est-ce qu'on dit. Yango ilo na ba bino ke lo ke so bomba ba ye ba même ba comédien, c'est ça biso ba journaliste. Biso ba journaliste tolingi ki songi. Mais ba oh ba journaliste était quand même. Bana ba lobi. Ba Pierrot za journaliste était. So yona lobi, est-ce combien yona lobi te? So tali bien bato ba cause bato ba côté ici ba ya pe. Na ba Omar, na ba buzo ba on eza banane. Bino mo ba kol makam. Biso mo ba kol makam. Oui. Mais après Vélaxi que biso mo ba kol makam to. Oui, parce que bino mo ba kol makam aujourd'hui téléphone on ba ni ko bloquer baninga tant muta moni journaliste amoni ko bloquer. Papa moi ne to bandi boy. Ko bloquer muta ke mo inga ko voda on na vandi bena ko la mgambe na tongo ah ouais na sepe na mutu na bandi ko bloquer wani za opinion na nga. Oyebi pourquoi ça lango? Na yebi pourquoi na mais oui. Na yebi pourquoi na bloquer bato wana. Mais le problème est en ce qu'on m'a bien ndenge nini ki. Yemo kokolo likambo a bloquer bato to yo ki enamti. Mais to bani ko sa ba analyse o yebite a bloquer bango pona nini asa motema mabe yegutu boye. Mais peut-être que tina o bit o ya bloquer bango to yebite. Pour moi to vanda boye. Omar Pierrot Ndombas Barcelone coquette. Oh mona. Oh la patrona. Baza obligé te retourner kai par Rémi. Rémi na tuno question moko. Ba journal nga na rappel sur le bi ba journaliste ndé ba bo mabino. Ginola aleki na télévision. Alobi akobeta bato. Ce n'est pas journaliste que on demande à Ginola lobo kobeta mutu. Yo lobi eloko. Donc je peux finir. Il y en a qui sont en question là. Pour loba on émission nanga. Akobeta bato oui. Yo to otindaka lobango. La tindaka lobate mais so amoni talent. O moni so mutu nganga beto biso nganga nani. Nani. Aramta théâtre te. Nganga beta journaliste. Ba journaliste bozo ki na koloba bilobela na bakombo bato. Yo ya bien invité, o bani ko lobisa invité bilobela na bakombo bato. Ozo mona. Siko potanga kombo journaliste na obangani. Journaliste web. Oh yo yeba. Matangela nga kombo te. Alobi na nga na tuna ye o papa tous en clair. Papa. Atangela nga kombo te. Papa so fanda na YouTube. Aloba na nga yoka nanu. Alobi na nga. Rémi. Na koyebisa yo ke mutu intel boye nde na kobeta ye. Je vais t'aider. Merci beaucoup, c'est Rémi Kofodo. Na yende to so la ba ko santine maramu menga ngaro lo bana ba preuve. Avant la zone la question o to zone la Rémi. Comme alobi ayebi mutaloba kité. Si nous avons même langage avec Montréal, on suit cet élément, on se retrouve tout juste après.
baze belé ya on a pesa bino conseil soit bo bima na monde ya biloba na biloba bima na vie à théâtre boké na na kota musique soki bozo continuer kaka bozo na idée bo panza ba artiste et comédien ngamo na so charger na bino na le kasi ko émission na otanga ba komo na bino na otanga ba komo na bino pona makasi na obeta boze bina obeta mabe so na te so bina longoli bo nzambe tala ngamo na kitambo mona kitambo ya tongo makila is kitambo fandi awa makila michezo fandi awa makila ba vie bingema efani na nzoto yo tuna ba papa na ba papa ba boti bino tuna bango bingema asa no bingema azanani Nero Mabuya azanani. Merci beaucoup Montréal et ça l'ira bien. J'espère au moins tu as le bac à moi. Mais na mon plateau na moni nani. Na moni ka yebo. Non, na plateau na moni nani. Non. Na plateau na moni Dino là. Oh, mais ça simple, na plateau na moni Dino là. Dino là le bien Robert. Non, na yamba Dino là. Yo tourner Dino était pourquoi le bien. Oh, mais est-ce que tu es tourné au beta nani? Alobi na na beta mutu intel, tu es compoté. Est-ce que ça obligé quand tu es compoté dans les baquets? Dans la mutu intel et Dino ba beta, non non. C'est comment Dino la revend na plateau na fana c'était comme moi mutu. Comment Dino la revend na plateau il y a journaliste. Alobi akobeta je ne sais pas ole kisi sou que soit na bongo tourner te ko beta nani. Mais exactement pourquoi? Et là qui obligé tu na tourner. Pour biso ba journaliste toi ba langage mabe, biso ba journaliste toi ba story. Donc tu avais peur de ça? Oh mais abona ba ngote que biso tu vas pas dans makam. Tu peux dire makam ya c'est normal. Caméra. Talela caméra o ezali boso na yo yebsa le kechu azotala yo soki to yambi ba tuto kozala ba question bien ko bakanela ka biso te pas bien invité. Non, ça le kechu moi mkete. Ayi ba question na ya tu na ba invité na ye. Et quoi Kovodo no fandi bo mutu mo benga ngolo bananga ke Kovodo tala ba invité na ba question. Ko mutu dino na ba ka bete zaki le kechu. Peut-être yo ba. Peut-être yo zo ba. Na ba ngande ni lo na yebi likamutena ki lo ba kamna sentiment pour faire l'émission. Mais lubango tala caméra expliquer que non invité bo aloba ya plateau. Ba expliquer ndenge nini pona na droit ko expliquer yete. Wana za plateau na ye. Ya plateau Kovodo. C'est un plateau à Kovo, c'est normal que na oyeba ki boy na boy. Pour un plateau na ngana tu na ngaki Rémi. Yamba muto te ko yamba muto te. Rémi so ba habitué à Rémi boy. Rémi na télévision ko banga c'est trop dire. Au respectant net dan oso na meke pe na ko katesa net na. Te na mona. Na mamsa na ba chroniqueur. Na mona te. Bona ba chroniqueur. Na mona te. Rémi. Te na mona te. Zana bisayo, moi Kovodo. Na zamu to ba crash ya ngaso na mina ba no so mina banda yo o supporter te. Et donc qui dit ça merci beaucoup na ba maman na biso surtout à Nushka TV officiel ba maman je salue hein. Tala ce que ba maman oyo na ba na bébé ba na Kovodo ki Kovodo to lingi su ote moi na bébé ala bangi pe otanga kombo na bangi te nga Kovodo ba yebiki na loba ka vérité na likambo eza vérité. Mais batu ba mono bangi ngala to tala comment ngala yambi Kovodo non ngala eza kwa ngala yambi yo Kovodo. To ba to sala analyse bo comprendre que to loba mo ebele biso ba to ba ki analyse nde to sola nani o eza ku li solo parce que to sali constat que yango s'est passé trop dans le monde du cinéma le lopé a lobby que ba journaliste yango ba invité comme Robert Tarabiso. Moi je profite de cette occasion il y a lancé un message pour eux les kechu au Talabiso. Je parle tout droit devant la caméra Montréal. Les kechu au Talabiso. S'il y a quelque chose à dire na invité na yo il faut totalaka torolo bango place nini et pour na nini et pour asala nini boye eza susu bien te be invité ko mon kanara biso poser question moko boye suye mais ko répondre en côté mususu parce que après ça que respect na tawana ce n'est pas bien pour nous to bomba to za na dignité ya msana biso za bien ata confrère na yo abanga otanga kombo na yo azoloba na ete Christian kuta yebi yango Christian mo kuta sekita ngo lobi boye bo Christian bike Kovodo moni nga ye Christian avec Kovodo abanga makamte. Mais est-ce que tu na tout qui dit là? Oui. C'est kala yema bozo loba. Le problème est ce qu'on dit. Non, le problème est anine. Le problème est to loba te pour na opese lengi. C'est ça. Nga loba likambo eza na nzela. Likambo na ba preuve. Qui a fait toi? Oh mon ami. Na tort na bango balé. Bon na ebité na zaipe bon na landa pe émission ngote. Nga na benga Dino là, to sala be émission na nga o ba tout ba yebeli nga na pesa nga maputa. Na partie wana nde Dino na mona démarrer. So tanga démarrer. Nazaki obligé ko yoke pour azamoto. O tourner to démarrer nani? Non. Émission nanga wana lokuta mabete ba tutu balanda émission wana za ya via polémique te. O mona. Émission na so na koti tellement polémique mo mki faut ba maman ba benga nga. OK. Émission polémique eza na mais wana za ya polémique te.
qu'on a qui important il y a bande holandais aïe ça nga muto tel ça la kibo. Merci beaucoup on est dans la qui première partie émission sur la deuxième partie maman na likambo oh lelo créé pe ba problème et belé partout au monde ba fanatique il y a cinéma congolais problème il y a Pierre Tombal oh lelo et poser ba problème et belé né na ba na sala analyse na Kovodo a expliquer biso idée wani banda ki ndenge nini comment bazui sponsor te et c'est bazaki na sponsor derrière bango o etini basala de Pierre Tombal to moni basali ya Chiko Pululu asa mwana kitambo comme comité directeur oyo ezalaki na organisation makambo bana mingi ya lemba to moni pe bakesala ya mwana lemba ezalaki kaka ke basera ni compte que tozo pe ya kitambo tozo pe ya lemba ou bien basali po baza ba artiste pour ce total bato bakufa liboso baza pe ba mériter ba Pierre Tombal po basali bango ngote Kovodo omoni likambo yo kande mo lobi ezoboma pe mboka c'est ça omoni ba comédien ba star na biso to linga mingi en tout cas Kovodo on a un respect ya ba star na biso ozomona ba makambo pe elo ba mingi elo ba ebele mais tout kuna omoni meki nazo ngana no ba star na biso omoni ngane Kovodo ne avandi boy na respectaka ba comédien makasi obi ke nga benga ba star pour nini ke omoni bato ba oya ba sailo musala kitoko il faut ko féliciter bato ça omona yo na zaka na respect na bango pe na zaka na respect ya comédien tout mais loko soki comment pesa mabe likambo oyo ke bango kuna basali ya moins cher ya $600 ba ekuna basali boye c'est comment elona omona mabe pour nini to mona ki équipe à liboso ya Pierrot Dombase ya Gabi bele omona ouais Dadi Kitambala en tout cas tant que on sala to féliciter ki ba bato albi bon ebimaki belé côté wana o bato basala Pierre Tombal moko mais voilà c'est normal bon ebimaki to lié o etikali ba pesi na famille ba pesi na famille ba pesi na famille et loko il faut to comprendre yango ya liboso basali ako bazali na besoin osala moko basali moko wana na qualité na bango ndenge balingelaki omona na mbongo etikalaki baluki eloko tokaboliji na mbongo etikalaki bake bamoni libota wana na deuxième équipe tobwakela bango baflair deuxième équipe tokosola na bango bien mpo eloko basali biso tozalaki ke tokokutaka eloko moko ya Chiko Pululu ya Chiko mais tokoma boye il y a deux personnes ozomona il y a deux personnes siko esalaki biso mpe esengo kotalaki na mongota wana ebimaki basali babiloko boye en tout cas tofélicitaki bayamba yo tofélicitaki banani FK Fatuka Yembe Fatuka Yembe bamama Kalunga ba Christian Shoga mpo basali mosala kitoko siko eloko ezoboma biso nde eza ndeke totika no likambo koyoka bacomédien toza na bolingo tolakisaka ke so tomoni moko akufeli pardon ozomona pardon Kovodo nalandi yo bien ntango cité bakombo oui. Il y a de certains noms autocités, et il y a des gens Chiko azalaki na bango vraiment malamu même na barol, auto mona ba présence na bango te, même na Pierre Tombal, même les Yaki. Oui, les problèmes c'est ça. Il y a un côté, il y a un ngoloba. Ça va toquer. Pour bien journaliste pour petit sac à moto. Te biso auto mona. Auto mona. Problème est tombaki. Toi bossa na ke tombaki dimanche. Dimanche wana, ba biso ba kenda ba église. Toyeba keloko wana bamisusu bazalaka biso baprogramme na bango omende tovandaka boye eya pene ebele batiaki mbongo bayaki te ya malamu ezaki batiaki mbongo eyede ndeko na bango bazali na bango oblige mpe kaka ya koya te omona oblige ezali kaka ke batia mbongo tomona ke bolingo ezali to tomoni ke bolingo ezali baye ebele batiaki mbongo baye te mais c'est normal ya bien ezalaki kwa nini ozali na besoin ya présence nanu mpe ya motu ou bien ozali na présence ya nini koma ya contribution ya mboka non les problèmes ezalaka sikoyo nini to comprendre ke toya bastar baza bastar batunaka ti dimanche olobi nini bacomprendre ke baza bastar est-ce que combien lona alobeli zela naloba na yo na kalumba zela nano kalumba soki azalaki mpo équipe wana bato basimbaki yango ezalaki Fatuka Yembe bamama Kalunga ba Christian Shoga esengaki bazala mpo na équipe bango nde bazalaki ozomona mais bandeko mosusu bazalaki na bakomité te bazali na makambo te ntango batie deja mbongo na bango eloko malamu yango wana batie deja mbongo eloko malamu yango wana nde batie deja mbongo. Merci beaucoup, c'est Kovodo vous comprendre comment défendre ma collègue naye comment zolo ba pona bango na comprendre pena de 2021 au Kovodo pena ba fan en tout cas ba abonné ni sa news car vraiment félicitations to comprendre pena que moi mbala komi ko kita akomi yo ayoki pena bino faut yoka yo sakana mwana bébé à âge à 6 mois azona démission na yo papa moya mkolo boy bébé pas na besoin vérité aza so na besoin vérité Kovodo te
verto na bimisela bana ba bébé et na capacité na bango ozomona po eza verté biso na ko bimisela mwana boye te mwana kangi mwana matoi ti akoli pe mkolo boye mwana yoka lisu te mwana nini ke vérité moko vodo ko bimisaki boye en tout cas supporter matoi ya mwana te tolo ba vérité na bato baloba buzoba na bakombo ya ba star na biso to telemelaka nde bato abongo ba journaliste ya libanda bande koloba bêtise tanga na biso nanu des journalistes oyebi ke bapanza bino sango na ndenge mabe bapanza bon nazwaka temps pena ya kokipe bango te naza na temps moko bauti kobloke chaîne nani ezana eze wana c'est normal ba bloquer ye komona ye tanga komona bien mais eze so dépend na mababe ya mais c'est important ka te ya koko c'est là te na salon attends un peu non ne pas mais salon ndenge nini ovandi mutu bawe ezaka nani soki eze mais nayebi te soki nasali soki dire comme ça la télé le problème est que nayebi ka film oboye akotaka ba vie ya ba comédien po azwa mbongo ya kolesa libota na ye po azwa mbongo oyo akofutela ngo ndaku po azwa mbongo akotiela provision na kati ya ndako ondeza malade bata poto omona bafio nga nayebi nde bango wana nde merci ye ani makwakala ani makwakala ani makwash ndesani oyo botekela mpe bodio bino baartiste comédien batekela kisa bajournaliste pe te bino papa totika nous avons des preuves tana kosote botika komema moi je vais t'aider botika komema ba comédien na bandenge moko boye yani bozaka na ba groupe WhatsApp bino mona bino baartiste comédien baartiste comédien bozaka na ba groupe WhatsApp bozaka bodio oyo abengi nga na tongo oyo alobi na nga ke Rémi e 2 minutes ansizo azozonga poto mbango mpona 2 minutes anani otunaki ete natuni yo anani otunaki ete kazala natuni yo aza muta théâtre aza muta théâtre aza nani yo olobaki aza muta théâtre totika kopotaka bata théâtre omoni eloko na koloba na yo papa bata théâtre il faut to respectaka bango makasi bato baosalela so mosala ozongi boye non respect ezalaka eza réciproque respect ezalaka bino bolingaka ndeni en tout cas Beka merci beaucoup félicitations nga mpona nga napesi félicitations otai komona ndenge mabe kia mais oui soki tokende onde yo mpo ozobanga mpe so otin koma leketu kia non nga abangaka motu te ngai même na ndako na biso bayebi yango ngai na respectaka motu même Christian omoni Christian tokotravaille na ye papa bato baloba bavideo respectaloba na yo moto aloba ngai video ate kombolanga te toyebaka eloko wana ata lelo nakofunda ke ok eloko nini nasengi nalobai na ye le problème ezaka nini lekana loba tala Christian oza molai boye nyama tala Christian boye na boye na boye mais tant yo ozoleka no ta nkombolanga te se kozorespecte nga mpe si yo mpo ozobanga nga oyebike so mina ntango nkombo Rémi awa mso eza mpe matata omona soki naza ata te ke oyambanga otuni nga ke mutu boye te po atelemaka ta nkombolanga te mpo nga ntango naozokisa bino kaka ntango baresi alobai na nga nalekaki te namoni ya baresi te baresi de tozali ku direct baresi atie direct nkombo na nga mpe atie nkombo na ye esalaki ke nalekana mpe baleke tu naloba nkombo ya mutu oyo naza ne problème eya mpe ndenge moko lelo oyo omeza camarade nanga tosololaka bien mwana sava mwana mwana na nga te me tobenganaka mwana te mweso aye telemi wana aloba kata émission mwana sava mpo tobenganaka bongo même leketu tobenganaka mwana même leketu so abengi ngai omona mwana sava nayebi te Christian so naokosa merci beaucoup à Mireille Massaka Armelo depuis Londres Mireille tozalaka nde tozalaka ezalaka bien merci na maman Babi Tanda espoir de la jeunesse na kati ya France wana je l'ai dit maman Babi Tanda pourquoi pas na papa Guy Jano na kati ya Paris espoir de la jeunesse papa Guy Jano papa Pasana moi c'est maman Patricia Louviki je vous salue Kofodo télévision za rango na réalisateur na nga déjà osala nga signe déjà tokomi vraiment na suka so to bito retenir message clé ya 2021 ndenge to loba wa songi songi ya 2021 Kofodo ko yebisa biso nini na bino ba est-ce otala caméra réalisateur na nga vraiment yebisa biso ba artiste comédien boko kende siko ndenge nini est-ce boko continuer na kisongi songi ou bien boko tika ou bien bon message oyo bongo pesa biso attaque médicateur ou médicateur sa masse. Merci beaucoup natala caméra no loba kala pena caméra elo na koyeko loba merci beaucoup na ba star ngana benga bino ba star po bosaka musala kitoko komona Barcelone komona Princesse komona Cardozo komona Karine Yamado komona Belleville la patronne komona Dinana la fraise na bo c'était ça masia la babi mona moso ni photo na ko jouer Nicolas zo jouer waouh en tout cas félicitations na musaba osala
bosala mosala na bino kitoko wato mama top en tout cas Thérésia merci beaucoup félicitations na mosala bosala po tomoni théâtre na biso na kala tomoni kosalela bakamera moko ya boye mais lelo tokomona ke mutu to akomi likambo na qualité likambo na qualité likambo na son likambo basite merci beaucoup na bino bato bosala mosala kitoko en tout cas kovodo naza wana kaka mpo na bino na otikala kaka mpo na bino na okenda na ngambo ya musicien te na okenda na ngambo ya boye te naza uniquement numéro 1 journaliste oyo azodéfendre bacomédien mpe nakotikala kaka kodéfendre bino te nayebi te badédicace na yo. merci beaucoup na Ken Mosengo papa social lelo ma Mercedes na États-Unis d'Amérique bogangaki kovodo mutuka eza deya na mai ezoyakala mingi te tobakisaka kaka esalaka bien merci beaucoup na Maradona misi motema ya nanu chamis en tout cas omoni wana basponsor unique ya Remi Kovodor soki bayoyi kaka Kovodor mutu pasi bango babengaka mpena ngalema mobima bokita wana boswanye soki bayoyi kaka Kovodor boye en tout cas merci beaucoup mpena na Maradona misi motema ya nanu chamis merci beaucoup na molatisi ya solo babiso moi Kovodor chemise ya kitoko basket ya kitoko obino boganga poto ezolaitanga mais Kovodor tsekime de laitaka ye yawe mabanzi elamba elamba garçon noir oyo oza na baanniversaire oyo libala oyo nazosalika mobe nangi nazanga moko kobanga na yo te yawe mabanzi azala na elamba oyo azolaitisa calamité eremi na anniversaire na ye le 28 juillet bokomona balata na bango mais yawe fin réalisateur na yo obwaki ete Christian na nga obwaka baki mingi te na epesaka ye teti sotali na bémission nabwaki ye mingi ti na bémission nabwaki ye mingi omoni meme barando na ngai bango moko tia meme na Christian soti bakotaka Christian mpo bayebi ke Christian mosala kitoko azosalaka yango wana mais ata bokotisi na bino omoi ndenge avandi wana liboso ayebenga te liboso azalaki so na kateleli nga na boye omona boye mais sikoyo ye moko aloba nanga ke bato bayebi Remi te mawe bato bayebi Kovo te mawe mpo ya nini evanda na motu wana te onakokatele te omoi Christian nayebi kaza mokolo toyebaka façon nini ya elobeli mponga so na respecte mpe orespecte nga te ozomona eza te so babi mutu moko boye bien sûr ke bosala na ye fo komisa papier te na respectaka Christian papa na mwasi na ndako wana bana nde mpe Christian ayebi ke Kovodor aza na ye célibataire mais barespect wana ya bien nde yango wana merci beaucoup na bamama nyonso surtout ya Nushka TV bosabone Kovodor nalingaka bino mingi. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez aimé cette émission, vous continuez toujours à s'abonner ou à partager, à commenter, appel Nabino et ça là toujours tous à la wana. Remarque Nabino, encouragement Nabino, tu en as vraiment besoin. Mingi na aussi Nabino, pour s'abonner ebele, pour me sana mingi na osala ka bolamu parce que yangone ozama et ozala vraiment important pour les biso lobby to ebite ozaya banani. Merci na Christian Wazaï la prise de vie réalisateur et émission. C'est votre frère Dieu merci Madina. Il y a le baiser belé. Mais tu écoutes un prochain numéro. Together.